ba frère mingi ba goy goy boye banzambe bokanga maboko babe mwana top ngana zami tu mikila te yo na pe yo prier sans cesse bakweyaka na kiai okei wapi makambo za serie ndio wala mkana 5h kende compagnie yozo kwa église wala kwa pesa lipa OK okei wapi lamuka très bien tala bakokwe musonde ya kanango ya lokuta akwa ya solo réalité est différent OK nzambe jamais ko la musona ndoto ke merci kende mateto nginda jamais lamuka na 5h kende yolo baloba te très bien ba okuti ba monaka ange ko bonga na bango zakia kolela bongo yo mona ange te dans la Bible Abraham alambela ba ange mbimbi mère moko afanda kabite na moi professeur ça lokuta bongo yo mona rien très bien na ote ya yo boka ba vie na buzoba te bo sambela nzambe na calcul et na place nzamba ko sambela donc na osambela nzambe pona malade ya te très bien na bitena na zokanisela nga mabe nzambe na kiela la bombanga lobi ata danger yenga na za l'épargner mais na makambe tali tongo tipoko tali nzambe te yonde lukela yo très bien alo bano polele ba mama na ba papa ba komi na ba 70 ans bazo continuer koteka bato bako pema po ba travailler trop bien jeune à 24 ans ou la prière mokanga maboko so moni sera lambi fofo bandi ah moli monde tinde kinga yawa bako telo made makuito ro prière ka sira ko lembisa fufu ti prière liko de moi za na fufu na benga ni moli moyo ozo benga na fufu nani okondisa to sami ba prière à fufu c'est ça na monaka très bien pambola ndako bano tanga na bana mike situmboyo azo via va lia makoso kende mingi ba goy goy boye banzambe bokanga maboko babe mwana top ngana zami tu mikila te yo na pe yo prier sans cesse bakweyaka na kiai okei wapi makambo za serie ndio wala mkana 5h kende compagnie yozo kwa église wala kwa pesa lipa OK okei wapi lamuka très bien tala bakokwe musonde ya kanango ya lokuta akwa ya solo réalité est différent OK nzambe jamais ko la musona ndoto ke merci kende mateto nginda jamais lamuka na 5h kende yolo baloba te très bien ba okuti ba monaka ange ko bonga na bango zakia kolela bongo yo mona ange te dans la Bible Abraham alambela ba ange mbimbi mère moko afanda kabite na moi professeur ça lokuta bongo yo mona rien très bien na ote ya yo boka ba vie na buzoba te bo sambela nzambe na calcul et na place nzamba ko sambela donc na osambela nzambe pona malade ya te na bitena na zokanisela nga mabe nzambe na kiela la bombanga lobi ata danger yenga na za l'épargner mais na makambe tali tongo tipoko tali nzambe te yonde lukela yo très bien alo bano polele ba mama na ba papa ba komi na ba 70 ans bazo continuer koteka bato bako pema po ba travailler trop bien jeune à 24 ans ou la prière mokanga maboko so moni sera lambi fofo bandi ah moli monde tinde kinga yawa bako telo made makuito ro prière ka sira ko lembisa fufu ti prière liko de moi za na fufu na benga ni moli moyo ozo benga na fufu nani okondisa to sami ba prière à fufu c'est ça na monaka très bien pambola ndako bano tanga na bana mike situmboyo azo via va lia makoso kende Welcome to Kinshasa.
Jérémie Kabamba voyant naye kolobela mwasi oyo alingi ayokanga, naye kolobela mobali oyo alingi ayoka ngai. Ma soeur, mon frère, na vi na yo zanga mbongo mezala na batu yaya kozwaka batu pamba likolo ya mbongo te. Mbongo esilaka, elamba enzulukaka, mutuka esalaka aksida, me vi ya mutu eza important. Ata oza ministre, oza PDG, oza docteur, oza procureur, oza magistrat, mukolo kokufa, quel ce soit mbongo na yo, mema peka batu nde komema yo, permettre na yebisa yo. Kozwaka batu pamba likolo ya mbongo te, oki koleka mutu na mbongo. Pourquoi? Mutu ya mbongo asolo aza oyo aliaka na batu. Mutu ya mbongo asolo aza oyo aliaka na batu. Yo za na mbongo na ba million na ba compte. Famille na yo, mama na yo azolala libanda. Yo na ba mbongo, me bandeko no ba otambola makolo. Yo na mbongo, me mwasi na yo azosanga elamba. Yo na mbongo, baleki na yo ba ozanga misala. Mbongo eyebanaka na misala tobotama tokuta yango, tokokufa tokokuta. Ata bino boza ba million na banki, bobomba ba franc congolais ba dollar na kati ya basanduku ekoma olongwa couleur lokwa carte de lecteur. Menengi nayebisa yo, mbongo esilaka batu mutu aleki mbongo zanga relation mezala na batu, zanga mbongo mezala na batu. Relation ekomema yo musika, relation ekopesa yo mbongo, relation ekofongoela ba porti, relation ekosala ke bandima yo. Mbongo ekoki kotombolo, mbongo ekokitisa yo, mbongo ekosala okolinga basi ya baninga, mbongo ekosala okomobima na ba mineur, mbongo esala okyo bando boma batu poza fort akoza mbongo kangisa batu, akoza mbongo ndiokolaka batu, akoza mbongo monaka batu pamba. Zanga mbongo yaya meza na batu via batu. Pourquoi nzamba tinda yo libanais te? Pourquoi bima sénégalais te? Pourquoi bima indien te? Pourquoi bima muta malawi te? Pourquoi bima mutu soki ya Burkina Faso te? So nzamba salo congolais to congolaise pour considérer ba o basa pembeno kabaka. Ya yombongo soki ya moyeke kabaka ebela mbongo zangu mena veni na o bata pasi baza. O se souvana na ba vite na ba orphelin te. 081 375 27 94. Ma soeur, zanga mbongo zana batu mutozo mona pamba lobi na yo yebite, lobi na yo yebite yango na vie kolinga néglige batu te. Que le bon Dieu vous bénisse. Ville-province de Kinshasa, superficie 9965 km², population 9464 millions, dont 58% de femmes, district 4, communes 24, églises 20 et 1500, terrasses 20 415, longues et bars 320, bars simples 23 318, Kouzou 962 000, hôtel 32 046, Maléo A 32 046, stade officiel 2, école 32 046, université connue 21, bibliothèque connue 8, centre culturel 11, taux de travail 21%, taux de chômage 79%, Nganda Diamba 500 000, c'est la vérité. Honte à nous les Congolais, prenons conscience de tout ceci. Votons utile, pardon vraiment. Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up. Frank. Mawatro na comportement ya bafi ya Kinshasa. Na vie il faut pas apparaître, mais na vie il faut être. Comment na babandi oyo makambu balobi yango moni la plupart ya bafi o balukaka na somba téléphone ya iPhone 50 iPhone, ce sont des bandits, ce sont des tchels. Kala bafi yango bazana kaleso malamu te bazolia mbongo ya mabe. Peuple congolais to sunga l'état na biso. Ouais, mais ceux qui sont là, bateau, sunga l'état te. Botikane bisabino, ce sont des magistrats. La plupart y a des dossiers qui n'ont pas parqué. Nous tous on a réseau, bah condamné. Mais nous tous on a réseau, te bah PC réseau. Bah magistrat, bah ça m'a ben amboka oh mingi.
Comment ndenge bafi wana babomi batu babomi batu la police esali musala ya kokanga bango lobi bayena ba avocat lokuta yango moni la plupart ya ba avocat ebele na la plupart ba magistrat ebele balataka bilamba ba italite ba mesala bilamba kato ba costume lemba ba chaussure lemba a cause ya mbongo ya moyeke ba magistrat ba osunga Congo te. Comment na ba bandi wana mutazo témoigner que à côté prison 11 fois abimaka ndenge ni soki ba magistrat te mutu abomi mutu longoli mutu ba organe kotisi mutu na se ya mabele lobi ya futi $1000 $2000 on dit mi okimisa ye assemble na bino ba avocat bozokotela soi-disant ba bandi wana bozosunga l'état congolais te ba magistrat ba batu mabe makasi botamwa na mbongo bolia ba mbongo mabe ba mbongo ba magistrat boliaka bana na bino bakoko na bino bozala modi baomona bino na mituka nzoka mituka ya moyeke mawatro bozosunga mboka te nazolobela soi-disant bino bapoliticien oyo boza na nsima ya babandi wana vous serez confondi soki boluka bosala sabotage na mboka oyo nzambe obimisa bino na mpoasia longona na drapo ya mboka longonya na la police nafukami na mabele ya Kimbangu na mabele ya Papa Tshisekedi na mabele ya Mobutu na mabele ya Lumumba bisika nyonso babandi wana baza na baveni na bakartier bazala dénoncer merci mwana mboka son excellence Peter Kazadi merci pour la musala ozosala papa longonya la police na bakondi nyonso la police bapolisier baosala musala bato baosunga biso te eza bamagistrat bato baosunga l'état te eza bamagistrat son excellence il s'agit pour changer tous les magistrats na mboka oyo changer bango babimisaka bato ata osali mabe baobimiso bango bazwaka mbongo na bango mais bobosala te bato makila ya bango ezolela eza bafamille ezolela bana na bango ya basi mpe ya mibali oyo babandi wana baoboma baoyiba bato bamoto bazokata bato bakuluna bazobomba bato jour sur jour soki bayeli magistrat mbongo bimisi okimisi ye eza problème te cher magistrat tout se paye ici-bas mais boosunga mboka te soki mpo na nga balongola tous les magistrats mboka oyo baa bacorrompu bamagistrat mabe so tala swana na mutu ata mutu abomeli yo mwana so oza na mbongo to ozwa raison te mpo ozwa raison ifo ozala na mbongo tosunga l'état te Congo afati to un état de droit on a droit de parler na fingi mutu te mais na lobby comportement ba magistrat belé mais na kati na bango il y a aussi des bons magistrats mais mingi baza ya mabe o bazozala corrompu totala misu na biso et tala soki lobby ba bandi wana ba bimi ba biso to yebite toluka ba magistrat bobimisa ba bandi wana toluka ba magistrat kuluna bomi mutu me bobimisi ye bosunga l'état congolais te ba magistrat longonya na la police totika te biso tout ba congolais nyonso place omoni suspect na avenir na quartier na yo benga la police dénoncer bato mabe mboka na biso to na besoin kimia mboka biso to a besoin ba minduke beta ba masasi te pe kotika losala mate nzamba pambola Congo merci Ona moya tika